Bien-aimé dans le Seigneur, libota dans Zambé, bateau yo banakacha corps du Christ. Usana corps du Christ. Bateau yo banakacha corps du Christ. Yamondo to lo belela. Usana kacha corps du Christ uzali banda. Loba poto zongi somba na corps du Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse azuba na Nzambe, n'Égypte, na maboko ya Pharaon, azokende na bango. Bakati si mer rouge, bakoti na désert, pote bakota na corps du Christ, bakota na Cana. Et là qui signe, Égypte c'est le monde, Pharaon c'est le diable, bakati mer rouge, baptême, eza baptême na binote wana, ezali moli musando, bakati si, bakoti na désert, brisement, après bakoti na Cana, qui est le corps du Christ, c'est-à-dire bima mokili, bima na maboko satana, joie baptême du Saint-Esprit qui est de lui-même, Jésus qui va te baptiser dans la nouvelle alliance. Quand les cas de désert brisement, tu vas chrétien, tu chrétienne, ou enfant de Dieu. Quand tu es chrétien, tu vas chrétien, tu Satan. Tu un enfant de Dieu. Après, Kota Nakana qui est le corps de Christ, Satan est mon sous-souté. Bien aimé, papa, écoutez le bel assure, yokatem nabiso, confessez vos péchés. Oh, bien aimé. Masumu manga olimbisa ya Nzambe tabulamu. Nzambe fo limbisa masumu na yo. Bino ko sala li ekonzo masumu te. Osaka li kelema masumu. Okoma longola banki. Masumu zotunda kaka. Ozo accumuler masumu. Ndeko meme na li feluti. Yeba ko senga pardon na masumu. Bien aimé, na na bonde là, nous quittons na kotombo kapamba. Une colère sainte. Bien aimé, na bonde na kombo na Jésus-Christ, to pamboli au papa, to seigneur merci. Na bile ki toko zo pesa biso poete to poussa na pembeni na yo. Na tiki moment ki toko na maboko nzambe, o te ya biso bana na nzambe. Ton déception na molimo centre nzambe papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, confessez vos péchés. Osa banquité pour bomba masumo. Osa gali kele masumo to ninyango. Bien-aimé, le Seigneur, toke na verset liboso. Bien-aimé, toke na verset liboso. Vous allez na Jacques chapitre 5, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, yoka. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, oh je parle de la part du Seigneur, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, balebi, confessez vos péchés les uns les autres. Bien-aimés, au salabatuma bemingi. Bien-aimés, et ça la capacité, au melambongo ya bateau. Bien-aimé, ça la capacité, aux hommes mobali ya bateau. Bien-aimé, ça la capacité, aux hommes aussi ya bateau, a besoin même d'un AVC. Bien-aimé, ça la capacité, bien-aimé dans le Seigneur. Aux hommes biloko ya bateau, bilamba ya bateau. Bien-aimé, au salaka bateau mapé. Bien-aimé, pourquoi pas qu'on senga pardon. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tant aux osala bateau mapé, aux a comme pousse à pembeni ya satana. Aux a comme bloqué vina yo yo moko bien-aimé. Yango foui babini confessez vos péchés les uns les autres. Osaliki moninga mabe singa ibolimbisi pote ata ya boko limbisa yo akomi na problème soki ya boko limbiso to yemta komi na problème yo vana na yo nzambe sa yo ki bien-aimé so pour kukanoko kene kusinga moto wana pardon te kota na chambre no bien-aimé dans le Seigneur to tangango kota na chambre na yo to na Matthieu 6 verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6, aussi d'ici, au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Côté na chambre na yo, bondela nzambe na yo, lela pa nzambe na yo, ana saleke ntele mabe, papa spesanga, limbisanga, to pesanga makasi ya ko sengi pardon. Le tala lelo yo, technologie pe mata, to commande ba téléphone, soza la numéro mutongo, to le numéro mutongo, otini les textos, do ba limbisanga na ona sala yo. Ozo mona, bien aimé, umona kaka, yemu ta ngango, umona tam pas répondre yo na limbisanga nga yo kala. Quelle joie immense! Attends à répondre au thé. Bien aimé, ceux qui quand même attends à Facebook comme là. Attends à répondre au thé. Mais
à comprendre que yo o reconnaître ma bien na yo vana na yo ata ya répondre yo te mais pas nzambe. L'humilité précède la gloire. Kosa les konzo masumu te comme mona li felo yeba ko se dégager na masumu moko déjà le kolosa na mokilo yo nyoso ma bien aimé ozali fulu te oza poubelle te po te biloko nyonso babezaka kati na yo non oza mwana nzambe bien aimé dans le Seigneur. Yeba kotambola na mokili oyo yeba kolinga bato yeba kosunga bato yeba kozala bien na bato yeba kolakisa bato nzela ya bien. Tata ki bana mikemo mtatino pena libisanga ngaloka avenue tamso Venise avenue Venise eza oyebino yango aussi moni kende boye moni sokuma kwa na kota boye mozo comme après tant que bondo sekaye après bondo songa bomuni okimi. Là on était jeunes mais yoko metiko saba makambo na te wala zaka examen na pesio donc ça dit o la sabaninga netinga na sabino nzela bien omoni yoko la sabaninga nzela bien o sabaninga kota jeune. Ça la jeune à Daniel. Mais c'est là que mon Dieu a vu na yo. Nous avons besoin de. Nous avons besoin de. Au co sabatu. Puis ça dit un dixième et là ici 1 10 10 c'est la loi. 1 c'est Dieu. Babylone l'inférieur est béni par le supérieur. Un dixième là c'est Jésus-Christ. Donc il a sous loi tes à Jésus. Tant que nous y a un dixième ça veut dire qu'il y a Jésus. Mais bon, il y a un bon, il y a un dim, pesa dim ya boy. Makambo lokuta ala sunu nzela ya mabe. Depuis te mo lula mo zafeba no, il faut pesa mbongo okabole pe na ndako, mono kabole liba, soto ndo sala ngo kabole ba na ndako okotia kuna. Non, bana nzambe basali sanaka, bana nzambe balinganaka, bana nzambe basala naka mabete. Bien-aimés dans le Seigneur, confessez vos péchés, oza bankite, kosali kelemba masumu te, ekonzo masumu ekomemo na lifelo. Yeba ko se dégager na masumu yeba ko tambola kwa mwana ensemble oza lumière partout okende pesa lumière bato ba mona yo mutu so mona moni esengo mutu so moni okande sili yeba ko senga pardon yeba ko mikitisa mais bato mitema ma obiso to dénoncer na ba internet biso ko senga bango pardon parce que ce sont des enfants du diable bango bazana pona ko détruire ba vie ya bato bazana pona mema bato na lifelo bato biso to dénoncer kande bango wana. Mais mon collègue va reconnaître ma bien à bango et que basengi pardon tout ça obligé ya ko limbisaka bango pour tout ça ba nzambe. Voilà bien aimé le Seigneur. Message yo. Et ça misa na bomo ina yo. Loko mo na ba problème na libala na vie na mabota na ba projet na ndako na bana na yo comme na ba problème so pe nini so pe mukano mo bi problème za nango. So tala nani ngo sala mabe nani ngo alela na kombo na yo. Ukubunga ndeni. Eza pasi po bunga. Azolela na kombo na yo. Le banzambe lobi. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais ceux qui causent effet causal. Nzamba pambola yo. Banda ko sala bolam na mokili. Yeba ko senga batu bolimbisi. Banda ko confesser péché na yo. Confesser mabe osala ki batu. Au mona nzamba. Au mona yo mondingo fini ko koma. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.